Yokana expliquer. So moni mama oyo yebi mo boti. Mama bibimba. Yokana talisa. So moni ba soki ba oyo ezaka poto sunga bande ko basi. Au moins net na munene na ebo vraiment latine soutien te. Abi abetika show. Oh na latiti. So na lo ngoti. Alabe si mototi. Alatine soutien te biote na ideka ba ujana. Ba ujana baza biloko mwamike. Mwana yebi lisumu te. Mwana yebi lisumu te. Yo za mama oza yo kananu. Yo za zaiko. Oyebi lisumu. Oko mi pesa nzoto no respect. O mi kangi na respect. Na lati ko fana opinion na lati. Osoko mano kango. Mais ko yebi sanga. Yé déjà boy. Maman Nicole par rapport. Maman papa Robert na katiote maman Nicole. Eloko ngana tosonga kaka bakamba ujana kaka. Mama nalo bana ba mama mibimba ba mama o ba boti biso. Lelo yo. Bakoma ko linga pe bala ba ujana bala mibali. Okomana ndako mobile na ya pesi embongo. Aboko mobile na e akoma te azokipe ne loko te akeko luka mo garçon mo amkie. Bien azokipe bien te na ndeni. Lelo yo. Te omoni lelo yo. Yango ba mama na biso ba mama lelo so abike mobile na nga na boti na e bana. Mama achaka su propriété te. Akozaleka na ndako salite mobala otonga uta musala tanga oya akutika mbeto ka ninga tika kika ninga kozonga akuta onka bongo mais soka akepa ujana akuta ujana propre sur la parfum bien alati bien donc azo bexeye oui yango na te azo lengela ye pelo na solo ba parce que nezo solo boy tam par rapport à plateau mais par rapport tam solo zapete ninga bilinga ma show akepa na ujana soutien penezate ozo comprendre elo mo pas ujana nde bakabu yango na ba vitesse cigarette Congo France Nisona bango na biso nisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo danger masolo kitoko Ok, salut cher internet, car on est au Lobaka na kati site nabiso www Congo France. Ndenge na lobaka toujours Congo France nde makambu ya soto ko sarate to lobi Congo France nde makambu. Lelo awa sujet nabiso tozo lobela lelo ezaka réalité tozo mwana mboka biso soyebi ke na kati ya Congo masolo échange. Kala na tanga ba mama biso toyebi ndenge zalaki, lelo pe na tango na biso to moni makambu ndenge komi. Yango lelo na plateau na ngande na fungoli plateau na ngabo na za na ba mama na ngana za pe na bandeko na ngai ba jeune sœur o tozana bango lelo tozo débattre kaka pona ko tonga mais pona ko bomate mais tozo débattre pona ko tonga na mpanzi na ngana za na mama na nga. Bonjour maman. Bonjour maman, kombo nani? Kombo na nga mama Denise. OK maman Denise. Bonjour papa na nga. Oui bonjour. Papa na ngai? Oui. Papa Robert, Massas na désordre. Robert Casquito, Massas en désordre, ba innocent ba kufa, innocent nani. OK. Bonjour. Bonjour, nga kombo na nga Dipine. Chic Choc Loenge. Voilà, Chic Choc Loenge. Bonjour. Bonjour. C'est DSK Pinga, artiste et comédienne Chic Choc Loenge. Donc OK, vraiment en tout cas. Plateau est amounene vraiment en tout cas au fungo la plateau. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on a? Comment on a Bill Des le billionnaire, artiste à Hollywood Cinéma. Oh là, le to pambola mina artiste là artiste car en tout cas artiste bino pe voter ya ka vraiment artiste vraiment donc bit base ya artiste ça litéa c'est que les autres litéa malonga bon na kati ya société maman to comme on a lelo habillement lelo vraiment en tout cas to terminer on habillement parce que habillement lelo on des bon mama kambo échanger na kati ya société maman moto comme prêt à kotambola tani ezo lobele le côté pour na yo maman vraiment en tout cas ozo mona ndenge nini vraiment ndenge lelo bana na bino bozo bota kala bino bozaki boyete mais lelo éducation diko échanger ka boy. Merci au pesingali niloba na tangu na biso pour moi la pela jeune fille alata elo comme couser boy jamais et ça la maté mais na tango lelo to comprendre te ce que ça koloka ce que pesa ndenge ni to bate bana ba jeune fille ale mo tambula mitakala koto baka mitakala pour moi libumu polele koto donc na soni so zana mupaya eza sens te exemple na pesa na poto balata nyonso mo sa libala boti bana bazolata bongo biso na Congo soko lati ozandumba te lokola nga Dipine na lata na nga nyonso
so bina ta dit eloko mukusi na olata ona tika mukolo libana na olata ezakenda na ndumba te na zo te za biema lelo yango monike mibali na bango bazo boya bango balanda biso po nini bango ba kaka ozuli puta bando olataki mupende mona na te ozuli puta loko akoko moko ya kala et en sens te Madame Nicole, lelo mona na talisa bandeko basi ba comprendre te. Bazo mona ke po bazwa libala fatika mupende na ye. Eza erreur grave. Ba mibali lokola biso ba Robert Kaskito, so na mona mupende libanda, moi simano libanda lokola kwanga bakangi ya kofongwa ma échantillon. Ozola ndanga parce que moni lelo bazo beba ebele par rapport ya ba internet. So ba tali baza ko via bia tendenga sali bo fona beta boy. Mais babi vitesse internet pena elo bango mama emilinze mo ba na vitesse à fusée. Donc internet y a na vitesse à fusée. Ngona tali so moni biso toza ba africain. Biso toza na ba elateli na biso to lataka. To bosana ka yango te. Yango moni bandeko ebele basi ba obe ba bazo comprendre yango te. Omoni nenga pena alagi kala mwasi esengeli na latali puta esimba ye lolenge sengeli. Jipi na ezo a genou. On se comprend nango bango comme le contraire jipe comme la caleçon faut luka basala yango ndela tasale lokone kitoko ba kenango ba po ba wike mikolo komika ka mesure ba kenango ba bendi yango na biso lokola caleçon tango zo leka po ko esa mobali ya batu mais or ba lokola mibali lokola ba biso ba Robert Kaskito impossible na koya on se comprend nango pibe éducation de base ya ndako parce que moi na tango zo bimana katsa parler mo boti fatala nenga lati habité boyete singalité. Quand on a changer l'onglet local, on se comprend. Par contre, on a filmé. Or, ils ont filmé, ils ont tenu des scènes. Des scènes, ils ont tenu des mutalatate. On va comprendre. Ils ont tenu des scènes, ils ont filmé pour la scène. Et ils ont fait des copier, ils ont fait bon. Après, ils ont fait des pauvres beaucoup de balagi. So ka beti tenu mon scène. Au moins après nango, au moins zongele lo muso na katakar. On se comprend. Veut bunani Olomide. Aipe bongo mona tenir scène baba biloko pe mona ko felo mide pe nani venanga we ranson na kana biloko wana spectacle pas beti ba tenir moko bo mais mona pas à changer c'est ça parce que ça va tenir des scènes mais ouais bango lelo et comme le contraire ils ont pesa biso mawa so na biso parce que obike madame leneti lelo na comprendre te bablo mo beta de ba mama ujana oh mais ujana donc ils ba biloko moko bo ça donc neto ba que ça équipe bano bazana mikeba former bango kasi ba lobi ujana nde kasi de bana na mikeba zo former ba biso ba mazembe bana na mikende bazo former bango ba uja OK pa par respect na lo bana likambo bosi bo mona kokwa mundela lati maputa kokwa mundele ana bana apena ba petit fils na ba petit kwa ba benga nini petite fille na ye bosi bo mona mama kokwa na mundela lati liputa biso to Holanda mindele non monde zo évoluer bino bo bi internet ndezo bo mabiso non monde zo évoluer hein kala mingi teto bando bale ko sa sous mariage na robe à voile teint o lati robe no mo bo sexy ya mukuse c'est normal les a normal preuve année kala ba maman na biso na ba kokona biso bando to bola litoi na seta moto tona tonga na singa ba toboli mais boye monde évoluer. Hein, maman Nicole, tout le monde a matoi na appareil. Donc c'est ça, c'est normal. C'est vraiment facilité. Oui, mais je suis à bien tout le blanc bien que chaque peuple a sa culture. Tu peux changer de culture à mboka biso ba congolais, toute la culture africaine, il y a ba européen, toi ba asiatique, toi ba chinois, toi ba non to ko zangote. Yeba ke biso na Congo, ba biso ba Congo, toi ba africain. Toi ba bantou. Biso bantu toza toujours na style moko ya ko couvrir nzoto na biso. Eza bien. Eza ndenge moko pe na barabe. Non. Eza droit na barabe. So yebisanga arabe nino so mona nzoto ne libanda. Pour d'abord na bango. Rêve total ba série ya ba indienne. Ba sambrasana te batika libumu libanda te mais tozo mona très bien ba clip na bango ba komi ba bordel plus que même biso. Non des a ko évoluer messieurs. On est des artistes. On est des artistes. On a un groupe, on a un théâtre, on a un groupe, il y a Hollywood Cinéma, il y a président Mutua, Brice Matina. On a une éducation, on a un groupe na biso. Na kola ta teni moko boy. Biso to ba fit. Par rapport à rôle oyo, il faut jouer na teni oyo na teni bo teni pour refléter image ya bato bazara bongo. Mais eza yango te la kola ta sur scène, yango te. Moi je peux dire non yoka to kana bien kola ta jipa mukuse eza synonyme ya non oui mais bien sûr
Par rapport à culture nabiso. Par rapport à culture nabiso, moi si jamais à quoi tu manges jeep naé au-dessus ba génie naé ça va très bien. Na ba boutique d'habillement tout. Au moins que bana mibali nde bazoteka. Et puis ba kono na ba propriétaire nango ezaka mibali. Donc Mama dance excusez nga na mukena na lobaboy. Ndeti papa nanga nini tozo lobela apeka nini ozo ki indépendant bien ozo ki na raison. Mais tozo ta pena église na biso mususu to critiquer to babengi Branham. Bato zipa ba jeep bazo zipa ba nzoto bazo zipa mais na kati so ba to lande ape bien makambo na ngope malonga te musu na kati. L'habit ne fait pas les moines. Mais l'habit ne fait pas les moines. Mais on reconnaît un moine par son habit. Non, ni on peut cet exemple oui, c'est tout à fait normal. Dès leur conception, il y a l'église et là-bas il faut aller à couvrir une autre mobimba. Mais nous on voit que cette apparence qui nous reflète. Société c'est bébé de l'eau. C'est parce que tout le monde a ramabé. Je fais la tille, moi me coucher. Même voir même ma maman Nicole, voir même ma maman Nicole. Non, maman Nicole. Ba soirée fait Nicole comme la soirée exigée. Les lots voir même ma maman. Maman plus de 45 ans, 50 ans, ça permettre là ta collant peut-être excusez-moi excusez-moi. Alors ça permettre là tellement collant sans dessus naï. Lutte contre Oudjana, c'est ça lutte contre la vieillesse, lutte contre Oudjana. Non, maman en tout cas maman tortuna papa nanga tortuna na mama penza mama siko ba mama o bazola ta bongo est-ce que les éducation ba kolaki nango kalobe bazui yango kaka lelo ndenge makambe ko ba bibo vitesse affiser ndenge ye nango biso to côté msoka na kata masolo yango yo pona yo zo mona ngondeni ba mama o ba pona nga na mona ba mama o ba la ta bongo ba mama moko ya tina te ba biko c'est respecter nzoto na ba oui ko ça reste nzoto na bango respecter pour moi si lokolanga ndeti mama lokolanga na kela te loko mo ekanga nzoto loko mukuse na ko sala ngote yoka zela nga mobile nga ko sala mbanda te ata mukolo moko po ngande na saboy te oko kakanda te po no tebi na nzela ko kansa te yoka ko kansa te ko la te loko mukuse nde mobile lingi yo ozo ko miteka ne bana ngo frère Patrice Frère Patrice Abinine et sanction na batie wana za côté comme sanction ya eloko batie chanto po eza la valeur te mais on eza la valeur on eza ko bomba moi si netinga comparaison n'est pas raison yoka moi on est ba comparaison papa ngai mwana nga mobali moi mobali so na moni ko lati loko ajib loko mwana nga o na ko linga te ala dide dala boye nyonso kalizo so banda na kilo na za monjo to kitoko bola ta monte na ko ba na ko benga nena na on est comme complexe maman oui Bible et lobby, Bible et lobby de Boké. Bible les arabes monoroté, arabes makomi. Bible et lobby, le corps d'une femme est réservé à son mari. Regardez le quoi non. Voilà la dans la Bible. C'est ce qu'on a culture na biso africain. Zonga na époque papa biso Kasavu les femmes Mobutu tout ça. À l'époque je me souviens ngati lelo j'étais jeune maman nga Bernadette Tchela nazo peso mbote siko zali na tikala ko mona esika azo molena na tikala ko mona ngoti au côté les capoza maman bino biso zala na yote au côté la maman azana éducation ya ba africain ma maman c'est une femme africaine et que je respecte beaucoup parce que na lobaka nzambe asunganga na bala mwasi oyo ki ko refléter image wana. Non, on ne refuse pas maman ni la Égypte na eboye et ma bête on ne refuse pas. Mais ngai moko das ni aloba na aloba boye na nga mwasi na ngala tabiloka mikuse mais na place onga na zana yi biso non wana sikoyo das sikoyo ozoki sikoyo kana na kati ya papa nazo loba na mwana nga lobike sigani ba mindele koko mundele alati liputa alati jipe et alati nini maputa na bana na ye bi wana za ba mindele biso ba africaine ngai olati depani na yo la kangi polisi depani no de maputa tango zo bima boye ata mobala tango zo mona moi so penalty kitoko maputa mi bale no mtolati ba jipa mkuse ba wela nanga jamais là on lati momba ngai nano maputa mi bale siko yo yebisa ngai olata maputa mi bale na libaya monde ngo ya biso ezo évoluer na mambu nyonso na ba transport no mata moto ndeni na beta shono ke cop mo shono mata moto ndeni na ba maputa na olinga ngo ekomaka toujours alors na place à bongo madame na milate ya damu elo na ngamo ya bongo cher internet comprendre bon comprendre ambiance lezo na kata plateau na biso vraiment tozolobela ka sur culture na biso africain ezo kende na kobeba
Omoni biloko to loba oyo ezaka poto sunga bandeko basi. Omoni net na munene na eboy vraiment latine soutien te. Abi abeti ka show. Oh na latiti. Ozona loko ngoti. Alabe si mototi. Alatine soutien te biote na ideka ba ujana. Ba ujana baza biloko mwami ke. Mwana yebi lisumu te. Mwana yebi lisumu te. Yo za mama oza yo kananu. Yo za zaiko. Oyebi lisumu. Okomi pesa nzoto no respect. Omi kangi na respect. Na lati ko na dipine na lati. Ozo komelo kango. Mais ko yebi sanga. Yé déjà boy. Ozo komelo na soloba parce que ne solo boy tam super rapport à plateau. Mais par rapport à solo zapete, nenga bili kama show. Akepena na ujana. Soutien pinezate. Ozo kompa ilo mo pa ilo pa. Kasi ujana nde bakabu yango na ba fite cigarette. Omoni lelo yo. Teka omoni lelo yo. Yango ba mama na biso ba mama lelo so bike mobile na nga na botina e bana. Mama a tshaka su propriété te. Akozaleka na ndaku salite. Mobile otonga uta musala tanga oya. Akutika mbeto ka ninga tika kika ninga kozoka akuta onka bongo. Mais so akepa ujana. Akuta ujana propre sur la parfum bien, alati bien. Donc azo bexeye. Oui. Yango na te oh azo lengela e. Oh. Ninga na tepsa so loko oh. Des phénomènes deuxième bureau et bandaka kana babakam obolo ba oyo. Moi si anda ko ebi ko tia propriété, n'est-ce pas? Na pas sûrement raison. Au ma chambre, au tika en salité, yo moko au tika liona liputa mulai bara. Non, to solo na malembe. Non, au tika na tongo, au sokolité, au tika liputa mo peut-être roba mulai yo pour mobile na tout ça. Non. Ndeko na karama pa yembango. Mobile ya yo moko. Sophie rango même comme mopenda ko mona te. Oui, mais à l'obité ko la c'est mopenda na balabala te. La qui c'est mopenda na yo na katia chambre. Relativement propre, tout ça, non, tout à fait normal. Mais il y a vraiment une grande difficulté. Où ils pas maman nabiso, babi qui ont pour la propre, non pour mobile à pengoité, pour mobile à linga et mingi, tout pour mobile à na bolingo na mingi. Il faut articuler les pende les bandes. Non, c'est pas ça. Ba papa nabiso wana, maman Nicole. Ba papa nabiso wana. Tant baba là, ba maman nabiso, ezalaka ba ces années là. Oh ba mama biso bandola ta mama puta o to mona mbilabela sala mbanda sali faut pas na la vie clip wana maboko evimba penza wana ndi ba série batata na biso na bakoko na biso balingana na ba mama na biso tu vois mais lelo so totali bien bana na ba ujana akota na kata flat moko boye so tali accompagner na ye muta olanda ye ezaka tata wana ya mukolo wana atiki mwasi na maputa na ndako on comprend mais papa wana non tout la ngalumbe na ukio bien so ko tali simane muta olanda ye simaniza papa mukolo moko boye mais ujana nda koti OK tant sur le bon bozo bulba sur quelle éducation de base de la famille ou bien sur une éducation diffuse yo siko koyebisa ngai nanga ina papa na éducation diffuse non s'il te plaît bande comme non bande na bike bobola sur internet non s'il te plaît bande comme ça yoka bande ko bande sur internet va to kana éducation diffuse exactement dangereuse que bana biso bazo kende na kokufa ujana lingi koloba nini eza en swahili ujana eza en swahili lingi kobaka jeunesse c'est ça c'est obebanga ujana soki siko lelo oyo mwana na ndaku na yo otiva mwana na yo na ndaku alati mabe loko eza excitant eza vraiment sexy abimi na balabala nana exposer mwana na danger yo para muto exciter mwana na danger garder mwana a se sauvegarder wapi mwana fota mwana eza wapi parce que soki totali bien même na ba jipa uniforme ya ba fille azana 5e humanité 6e humanité so taliji pa uniforme ne so atonyo ya mulai eza pasula a to atie tirette soki auta mwana ndela to fele ka mupepe papa to za bato na biso nekolo bakati soki olati to bana basi so lati robe eza na fante ya mulai préfet aza obligé à côté des disciplines aza obligé à préfet se pela na ye a profiter na ye punition pour que prochainement oya na ngosu yango tozoloba kasi préfet abandai ko pesa punition mais ba préfet ngopé lelo on dirait bango nyo so akoti na boka na rythme donc tozo comprendre te makamaro comme ndenge nini tozo kende wapi tozo koma wapi ba papa ngo limbisanga papa ba papa ngo ka ya kalawana o babandai na ndako ba be ke vie Goliath tellement kange longi mais soko bimi libanda kaka ye mutu miso zaka sima ali ko mona te moni bilo musu côté wana nako ko comprendre parce que moni moi ba réalité za mo ebele père soki po bana lelo ba ko mo buzwa ba le devant moko boye na ba faiblesse ba boti o eza bobungi ta muso mona moi pabra moi eloko moko ezangi ya moi mukie oui to koma ko mona ngo to lambi biloko yo ya somba fufu na yo somba lini na yo so comprendre ngo ala tali kabi moi 2 jours yem ta pesa ki mbonga kolia
pour père na ye wana lokola ya tikaki déjà moi makolo na ye libanda a solliciter moi eloko allez a commencer à makambo nanko parce que père sikoyo azomona ke ah tant mususu na bina démarrer moi noyo moi côté mon boulot rozala or eza berere yo mwana so mobala lingio alingio teta musuke no po olata boye po alingio so zaka mwasi bonzenga oyebi ko bomba nzoto na yo mobala CP na yo au pia mbongo au sale senge na yo parce que banga comme le contraire te au monde père on appelle ça 20 lobby pena fona nya télé pena loka mesti pona zo 100 mais ozo ke na kufa ozo ebati ozo yo na taliso papa Robert yo na bete lelo mo robina bozo bosa na mingi yo kana papa Robert mutu est-ce que obi ke bozo kufa mingi bozo kufa tele bozo lo na bazemi mo benzo ka père wana daleka otira ki yo na taliso ngana zo biso mona mangamba ngoti père na solution mo loko mo bokabo na bino zo na sentiment zo ki mo sa wana otika na bord na yi oso comprendre ngo obombi yango na mabwaka mo ba comprimer yo kana yebisa yo père wana bosi bokabo na bunga sa solo ya kineze pour ça nzalati yango te nzala nini. Si vous apprenez à monter un plan, et compliqué ce bomba. Maintenant, mais compliqué à dailler. Vous comprenez, on a bêté là déjà camarade de l'isolo qui a vu que père, on a comment un plan ailleurs, on a une souhaité donc, il a un gars qui a fini une carrière zananu. Allez, même un coup, un sentiment. Au moins, et ça n'a qu'à être l'église. Au moins, on a serre à Christ à la tige jipa moulaya. Azos qui nous bat 100%. Au moins, la fille à la tarane jipa moukousse, à la tarane bien, allez moulouté. Botika ba ujana bafana na bango botika bango en tout cas botika bango pardon na sengi bino to kape mama na biso et pour mes années ujana et comme ma be aji yo mutala yo boye ozala ujana ya ndenge ni en tout cas vraiment donc naza ujana teme na lataka nyonso ozo ngana lataka na la on lataka nyonso yo ebiti. Bon, Robert, il a ma belle, on est là. Nalati, naza star, nalata nyonso. Oh, nalata nyonso. Oh, nalata nyonso. Bon comprendre qu'ils ont bien sa plateau donc qui bat na batu bazo sala mutamta ko loba selo ye mutu nyonso za libre ya ko loba selo ye mama to yo ko muki. Nika mama esa maki na misu na ngai. Eza mobile mo ba uta kipoto. Balinga ki fi moko boy kande makamne ba benga internet wana. Abengisi fi wana aya otala ye na ndako siko fi wana wakende mo akena camarade na ye fi wana lataki alati blo wana ngami mobika mlo ko balata obenga mujanda ana siko abenga kiana lati kitoko alati mama mulaido abimbi na kitoko penza baketi ne sika wana bakutani se bakutana sina flash mongo mwe ta bakutani siko yo mobile wana atni atala mwasi na babengi bakutana asepeli sina yete asepeli na fi wana tonga bi chérie boya bi maman yol soute pono on la telinga boy na kanse kinde ba photo bando tinde la ngande la ta bon so kando za na yo nani mujana ngana poni kana bala kaka fiyo abali fiyo wana lelo mo sa tsai kolela so mona tsai kolela la yenda bimi perdante yenda mi prena pas mi muninga ne komi ofiyo na salele a côté lenga asale lo rota c'est pas kana bien mana melaki masanga s'il te plaît na bolingwa nzambe kala to bande ko mona ba mama biso akangi suki asinga aotambwa nango femme africaine malembe e komi plante naturelle lelo e komi kabelo monde zo sanini ezo évoluer on comprend kabelo monde ezo évoluer kalezaki pe mi jouer lelo e komi Paris foot winner eye yo yebisanga nini monde ezo évoluer kaka. On comprend? Habillé ma maman, ezaki maputa, boy na boy. So totali pe bien, babi loko ka ba maman bando la tape kala. Ba fizo ba pan téléphone, eza ba maman bando la tango. N'est-ce pas? Yango ka ezongeli biso. Siko yo eye nango, mais siko ndingo balobi na rythme siko e komo la tamana ndenge moko abiente. Po kala ba maman so la taki gudu. Ba la taki fizo, ba la taki pan téléphone fizo na moi eloko mulai. Lelo mutako porter fizo na ka sengle, alati mo senglango suki po avande comme difficulté. Siko zo mona siko différence place koti yango wana. Pan téléphone mama biso ba la taka na ndenge ya bien. Lelo pan téléphone lelo mutako mo la ta pan téléphone atango ba fesse car le sol nyonso a soldé na biso ezaka bango o baloba de génération à génération ezaka bango ba maman na biso na bakoko na biso bango kande base na biso c'est ça yo tala ba tripa kalate non madame to la muke na sur la di bande kunanga vraiment maniko va limbisa na super na tali vraiment ata mama skitoko taille normale makamunu c'est bien non na lulio pour la libongo te non yoka
na ndenge normal net votre loba avant qu'ils âge des générations en génération ti pour ça des générations en génération tu as tout copier papa maman biso ba non ça liboso to copier na fiso to copier vitesse ya internet oui vitesse ya internet c'est tout à fait normal évolution des ozala to kende premier années bande ko biso ba libre ko se respecter souti d'abord tant on doit exposer nos tonneaux libanda. Peut-être que ça peut être. Pour le moment, souviens-toi, on a un moment où peut-être pour draguer moi, c'est un problème. Non, non, on a un déni. Na aussi mais là où puis là ça nini. Mais les lots ceux qui vont quand la fille on dit là je n'a obligé à pour na monde mi pende na monde na monde ba parti o eza intime pour na. Mais moi c'est pas. Non, toi kana. Yo lingi moi bolobi que on a même na ba église to comme ta blongo. C'est tout à fait normal. Il y a des faux pasteurs. Binga ba faux passe-temps. Il est à l'église, pour ça les années, bah chama bonne église. C'est pour battre chama bonne église, il faut travailler monde ya sexualité. Alors tu vas protocole de ma bé, mon bel temps quoi talika petit on a kitoko ah maman l'église. Boule pasteur exact kitoko ya moi sur tout ils ont mon limité, ça boule que battre ma bonza. Mais avec de vrais pasteurs. À quoi on ne dit jamais un protocole à ta jeep naïe et à la sexy ils arrivent pas surtout ils arrivent les contraires protocole mingi ba là ta jeep droite non à ti jeep droite à la ti chemise moi cravate ba protocole à la chemise bimba to le bil comme bana classe maman pédagogie c'est béba si le plan pédagogique maman comme nous c'est béba déjà parce qu'un professeur il y a institut supérieur tout il y a secondaire d'abord nga pesa on a une fausseté. Premier dans il y a gouvernement na biso hein bolim sango gouvernement so. Ce qui un enseignant a un salaire oza suffisant. Amoni moi na moko boy à classe à la tivant peut-être jip moi à ma B. Non, excusez. À la tivant jip à ma B. Peut-être moi fanti moulaï. Et que enseignant on a reprocher élève. To étudiant a reprocher et que étudiant a peut-être $20 à payer c'est tout juste là non c'est tout pour la profession à côté là qu'on reprocher le soutien parce que ba corrompre déjà nous les appoints nini incapacité professeur enseignant parce que ba moyen ba tozongi na kata ba famille la biso maman Nicole non je vous condamne tellement fort que même dans la famille la biso nos parents nous ont perdu le sens de la responsabilité pourquoi hein parents sont perdre le sens et la responsabilité tozongi na papa la biso Robert Kaski to ka ndenga lobaki parce que lelo to comme on nyos za conjoncture lelo to comme on mona ngafu mana comme na solo ba pe na viva yango même na quartier escana na rotanga na ngai famille boy même na mona balamba ka penza ezala papa boti mwana na baleki na bazala kati ndako yo soko tie to kolia te donc mutu nyos na tonton bazola mkwaza na 2000 3000 boy mais biso na yebi eloko ata to kana bolimbisa amona yango sko mutu tanga tsaka bongo yebisa ngai na butu so sol po bima yo yebiseni ata petike loko na mukie yo lo baneni lo baneni lo côté on ni madame Nicole na zoloba eza éducation de base hein parce que biso pena ndenge biso zalelaka ata ozala parce que père na biso que son âme repose en paix on ebisa biso loko na parler qui aya bakabakate pouvoir pe bakabakango te to tango ozawana rosala soki ndenge nini te po ye aya yaya ta ozangi ndenge nini kokabela leki na yo te po yo sokolele kaleso po yo zangi sokolela nga kecho wana zala yaya mizala yo c'est imposé atake yaya yango moni ba père ebele na ba mère ebele bazo bunga par rapport à ba bilombo ya bongo maintenant ba parents mususu ata vani na kiti na eka ona maneti na zotala ozaka mwana soka lobi non osoka nango te bana baza ko copier moi ba éducation eza libanda l'esprit mabe on atange moni tango so beta lisolo ke ono ba internet ça évoluer bon comment ça les nango na ndenga faux maman eza ndenga sengeli sute ozo komba ndeko nanga de comme na ndenga mo boye ke no moni nga fona zala nga koma loko aye nga na zala loko aye oh mais il y a ce système bon après yango ya zala bango te ozo comprendre yo sa bilo mo bozo mona père na biso lobelo te pona ya na chasser ozo comprendre ko boy fatigué oh yango te ozo respecter ba parents na bino te to pesa ba réseau teta musu ya boulot ata misala ezate papa makamsusu mais respect wana il faut zala pour que père na biso zo boulonnete mère na biso kutu ngam na salaki bopo sani na fufo ya moi ebele mais non zalaka mwana mani kona kati tabo pesa berera ba professeur mwana bimi na munokanda kuna bango ozolanda moi jipene ya mukuse professeur azamutu yaya yo vandele peka moi liboso ozolanda moi crée liboso chebe pa abagi misu toi passe na so comprendre nango suka nango moi ba code ko sala maman Nicole par rapport maman papa Robert na katiote maman Nicole eloko ngana to songa kaka bakamba ujana kaka
Maman mibimba ba maman o ba boti biso lelo yo bakoma ko linga pe bala ba uja na bala mibali o mona ndako mobile na ya pesi embongo abeke mobile na e akoma te azokipe ne loko te akeko luka mo garçon mo amukie ba bien azokipe bien te na ndeni yokana expliquer so moni mama oyo yebi moboti mama bibimba yokana talisa so moni ba soki ba osala biloko bongo eza berere. Vous comprenez? Yo kana yebisa yo. Wana ba ko musala te bazokela na bana mikie. Wana basa ba mama pe ba yo kana yebisa yo wana sa mama. Monde à l'envers, monde des autres tourne. Le monde à l'envers lingo lobani. Bible lobby qui par manque de connaissances, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous comprenez? Connaissances sont les anines. Na yebi que moi si, nzoto moi si eza temple. Il faut abattre l'ango, il faut couvrir l'ango. Mais tant que moi, c'est déjà au dévoiler secret à temple nayo. Et puis ça a bénédiction des années. Les années de l'autre côté. Ils ont même quand na trop ming na Bible. Pour maman tu là vraiment merci pour l'éducation vraiment au pesanga. Balobi moi na nyonso. Non. Toza ba éducation. Éducation de base c'est éducation de fils pezali. Non maniko na ngela baboy. Au moins nous na Bible. 10 commandements dans la Bible, non? On nous a articulé à travers Moïse. 10 commandements, on respecte à combien? Non. La Bible, on respecte les commandements. Parmi tous les 10 commandements, il y a un commandement qui est la promesse de l'économie. Respecte ton père et ta mère, afin que. Si vous avez yo mwana olati mabe papa na yo a reproché au manquer papa na yo est-ce que vous avez béni tous bénité ok vraiment to comme ko chité na biso vraiment en tout cas wana nga na koloba papa ataza na faiblesse aza papa maman ataza na faiblesse aza mama ba boti biso basali devoir na bango biso pe futo sa devoir soki ya kobokola iso za na moke ezate ke o mana ko manipuler papa na yo ba no manipuler mama na yo en tout cas pona lelo to comme na moko chité mokie to kozota liloba suka comme conseil de base mutu na mutu ko loba liloba suka to bandi na papa na biso te to bandi na mama na biso dipina za na kanda makasi azo loba trop o loba liloba suka pona émission lelo. En tout cas bandeko na ngai eza ko finga te so na lobi mabe bolimbisa ngai mais eza de conseil omoni o bujana boti ko finga ba bujana po ba mama pe bino pe bokendaka pa bana mibala ya mike bokendaka pe bujana papa pe yeba nenga ko bekse mama soso ko bekse mama te mama yango so ke libanda fait concert ebetaka bien po mama ke libanda te. Alors na pesi bande ko nanga nyoso mbote en tout cas na lobi ka ke so na lobi mabe bolimbisa ngai ya bien bozwe mabe bobwaka ngai dipine chic choc le yenge na pesi code comme bolanga mbote belé donc naza mingi ko lobate tous les fans nanga na sepeli mingi donc na lingi milo mingi papa Robert toujours continuer ah OK merci vraiment donc na sepeli autre chose le besoin motuya pour bande ko na biso bazonga vraiment na nzela parce que bobungi ça vraiment mingi ozo mona baza ko kolanda makambo ba ko kolanda te ndena lobaki toza ba africain to bosana yango te toza ba artiste tozo mona makambo ndenge za ko évoluer monde za ko évoluer parce que ki bondoki za mingi o bande ko ba osala za ki ndoki ne papa chéri aloba eza vraiment kitoko te bozonga kana nzela batela nzoto na yo pesa yango respect mobala kolinga yo lokola ba Cécile Bilonda na Canada aloba masasa ndezo de ba inosa ba kufa inosa nani Mireille Kaba na Londres yoza mwaso yo kakatori na loba kono tout moment soro ye kini yo yebi ndenge uzalela ko bunga noko tuté po bunga kate donc ba Mira Mutombo baza ebele donc ba Koko Madimba Madera ba mote belé succès mon système Kasongo Diezola bamote belé sikozali vient na ngai propre ngadada ngadios moto mo prêtre mekabul babul à part via timbela ba mbwengi dasa mudala panse via ba petit naye ndeka to lobaki idéologie za idéologie yo yebi makam toza nango petit champagne yo yebi kaka Ritz Katondi idéologie za idéologie grand frère propre baron qui solokele yo yebi zonga mutu ndenge za kaka na yebi te Robert côté mascotte yo yebi parce qu'il te posait belé Pépétaz meneur de G Solola
nde masolo ezalaka donc vraiment kasi totika pe baninga pe baloba parce que mutu nyonso aza na droit koloba liloba suka awa en tout cas wana ngai pe na bosente mama Emilie Nzemba motema tous pepele ya mbetolo mama alikelemba ba musique ya mike lobi omba fu bakanga ba musique wana donc etikala moko ya Emilie Nzemba motema tous pepele ya mbetolo autrement dit Sunita Ikenge ma copine personnelle et privée mon boss Didi Dipumba mon boss kaka ndenge ezalaka boss vraiment en tout cas kitoko vraiment parce que omoni ansi lizola lobaki mais yo ça les missions numéro zo zala te sala kitoko te ba Mike la richesse bazolo bango trop numéro nangeza 089 61 666 97 089 61 666 97 moi les numéro artiste comédien na bino ba massa ba José de Londres bazawa na yebi kaka ndenge zala kaka idéologie za idéologie OK on to leki na mama na biso awa to zai fuma na mama meki ko loba o ya lobi mama li loba suka na conseil na kati etake mama olobini. Merci, il loba ya suka ezaka soki mutu akufi me. Ouais, pour l'émission lelo vraiment maman a corrigé ngai. Pour l'émission lelo maloba na ngo boye na sengi na ba mama oyo batikaka bana bango balata biloko mukuse mpona ke azani loko te mwana obima akende kosala mobulu mpo aya kopesaka ye mbongo akuku tomona mwana tana mobali alekani amoni mwana na mobali atiki alekana na ye bamama wana zo autorité ya kimama mwana roleka yo na mutu te ata oza na pasi zo pena autorité wana so omoni mwana alati loko mukuse epekisa ye yo oza mama okotikala mama ya otikala mwana yango na opesa baconseil mpe bana obsto obota tala mobali ko alingaka soka moni yo na mono ka nzoto polele ba robala pe te asakani na tiki yo bomba nzoto na o bien batela nzoto na yo oza mobali malamu abala yo pe lopi okompe na bana na pesi mbote na ngai epa ya président na nga Motswa Brice Matinda epa ya Libi mabele pe na pesi mbote na nga na bana na nga bebele ya nzuzi pona mama pasa nzuzi na ntimba na landu wango na pesi pa mbote. OK merci maman na biso de Ouais, maman Nicole. Maman Nicole, mot de la fin zaka ke eza na oka émission to débattre bana poto bana partout bino mo bomoni. Na lingana corriger mama kamelo mo muketika koloba ke ba ko sakanela ka pa batiki te wana ezara ja des personnes biso soto ka bien. Donc conseil kara ezake na ba balata mabe na ba balata bien oyo nde onanga mayala uti okufa penza na kati ya chic choc atiki biso c'est bon sesem oyebi aloba fauge na vrai génios tout kara G donc des ana na basakana te na mwesi na mba biso toyo kara bien donc c'est un peu ça na pesi mbote na ABC Aziza Chati ye azana France na pesi mbote na grande sœur propre Gabi Bell azana Luanda Fifi Dala, aînée de la famille na Leli, Maman Bombo Charlotte, Maman Bota de SK Pinga, Katalia, Maman Boye, Nazoye Wapie, oh papa. Donc, Mervedi Makanda, wana moi na liboso, nzamba sali auto passé 6e, mais na pesi mbote na président na ngai motomo prêtre, ngadia diangadios, na olela, président l'équipe président nyonso, talaka yo. Chic choc tona matanga na informer bande onanga nyonso o bozo attend la démission oyo ke moko ya bino artiste na bino bolela fort bol na yebi ke na ba balinga na balinga ete na profiter na informer bino ke este mai mayala échelon akufaki donc oyo emsusu après na kiangote na prendre ye ezawana artiste na bino ya chic choc loyenge de SK Pinga Katalia je vous aime. Maman Nicole Zangambwe Boujana. Merci vraiment à sur Balandi Bisso vraiment hein quand tu dis ils avaient vitesse internet oui mais internet c'est quoi qui va influencer Bisso donc Bisso toi batu au balabaka chaque fois que chaque peuple a sa culture nous on est un peuple africain donc tu rebeau sans jamais culture na Bisso peuple asiatique ba tapena culture na bango ba indien kuna ba tapena ba américain ba tapena na nini c'est pour dire que donc tu jamais co-imiter ba tumususu. Donc c'est comme si tu as peur de valeur à culture nabiso. Donc pour dire vraiment que maman oh ils vont se comporter ba genre wana hein ou se permettre vraiment en tant que maman au-delà déjà de 50 ans vraiment 40 ans 50 ans déjà ou là tu vas ba au exposer nous autres no libanda. En tout cas vraiment gare à toi hein tika va ba petit deux avant bien té. Ce qui me bali lingaka yo c'est que ça la makambu ya bien même ceux qui n'ont que se dit dans zolo bagino que il faut beta concert bien concert ba beta bien ta so ngana ko concert mais na kati kuna
kuna pe boto bon ça peut bimbiso mbalika na kati kuna papa koto ozoko kate sala boye po simba non eza bakamwa kati babeta jamais constant en libanda donc pour na ba jeune fille na biso vraiment tozo se maudire biso moko ozo se maudire yo moko olati mabe papa na yo maman bio a reproché ozo boire que ça constant maman na bio non ozo mi maudire yo moko c'est que vous enlevez en longue vie non gare à toi vraiment hein, ma conseil tozo pesa yo vraiment bien que c'est internet tozo profiter par cette média et internet pour tout faire parvenir un message joana donc exact que pour esa vitesse ya bon non nous on est des artistes quand ça dans groupe cinéma Hollywood il y a président Moucha Brice Matina hein moi on bala pembe moi muketa bangenge na quoi hein merci vraiment Hirschir Love depuis Genève hein Hirschir Love depuis Genève hein Hollywood cosmétique vraiment la beauté président nanga les producteurs les plus fashion hein le président nanga donc Mouzino, Richard Mouzino, vraiment merci ici aux Ali. Boa vida do Viano, on a eu donc émission d'identité mais ça vraiment en tout cas na kolo bakaka ndenge bible zo biso ke nidité a papa ezali pamboli pona mama eza malédiction pona mwana. En tout cas biso pe bana to eba ko respecter pe ba papa pe boye ba ko respecter bana o boboti na ndako tiki mwana ndako obimili bando landi mwana. Talaka yo moko papa talaka. En tout cas na par nanga ni konzema na kokolo ba émission ndenge l'équipe boy o amabeto lobibo limbisi ya malamu to lobibo retenir yango vraiment peto salela yango e kozala bien mingi na par nanga na kokolo ba en tout cas na pesimbote mingi vraiment na mon boss Didi Dipumba motomo prêtre ngada ngadios et sikazali na kata Londres mona timbela ba mbwengi vraiment en tout cas na pesi mbote belé na pesimbote na mama Emily Nzemba e motema ya tous pepele ya mbetolo wana pene mission ndenge l'équipe boye bo mesana ko benga bo mesana ko koma bo benga bo pesa ba nina bino ba o ba vina bino bo pesa ba vina bino kande na lobaki ba sujet tozoko ba toujours o azana sujet ya ekolo nyoso azali nango abenga pesa sujet to ko développer sujet tozoko ba toujours za pe na poto na posa o participer na ba mission nanga o ba sujet toujours benga car na numéro nanga o bataka ka wana na sewana tango na koma après ya ko sala émission na ko benga au direct na WhatsApp au participer à l'émission vraiment en tout cas na lobika bye vraiment en tout cas na bande konoso bolandi biso na 3W Congo France ndé makambu Congo France ndé ba information source vraiment en tout cas na pesi bye Congo France Ikara Moulai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko